Nzamba lola yemta yebi lobby ya moto. Tito comme à 18h makambo elekana c'est Dieu qui connaît. Nzamba yoki na ye Mike Lokambate. Nzamba yoki na mamante. Et le cas comme parce que tant bolobi bongo, bo préméditer liwa ya mutu. Ça veut dire que c'est que besoin na batu moko baza kuna na poto, oyo ba luka basa la Karine Mabé pour que 2020 akota te. Ya bande ko bazolo ba ke Karine ko koma 2020 cité. Yo kutubiriki. Yo o moto place ozali. Elanda yo place ozali. Na kombo na Yesu. Ekota edusule kota kotozalaka. To bwa kela yanga. Nom de Jésus. Tika ete. Tozo telemela sikoyo na bandeko basi po to kwa to bana munoko bayo kate tozo ke na prière na bandeko basi oza lolo ibi oza lolo osolo bela Karine Mabé place ozali tozo tindela yo libabe ya makamo no solo baka to tindela ko na Yesu to tindeli lolo to tindeli to bongeli fe Mike motema mabe pourquoi na ndeko no amwasi Karine Mokonzi na lobi pourquoi batutu batuba Karine. Parce que l'étoile, Karine d'abord batum sous baka pembeni ne pas yibaka oyazanango. Na ebisi parce que muto ba kena muto ko na okufa na 2020. C'est que dans la molimo moko besoin yebisa yo ya mabe. C'est que ça ndoki. To finga na kana ba internet. To sala ka auto ko sa ba délire na bisa ba internet. Mais ko ba jamais muto ko. Na nous peut te bunda te. Merci chers internautes, merci à tous au Arabie sur la Shelvit télévision, merci. Na confiance pe fidélité bo pe sarabiso a na chaîne oyo. Bo désabonner ou na bo s'abonner, bo désabonner pas Dédé, bo désabonner na Victoria, bo désabonner partout bo lingi pour s'abonner awa. Bo tala papa veri na bino bo linga mingi. Merci beaucoup na mon boss chez la Vita mon leader. Sans oublier Mamouche de Caire, Chancelvi Matila, Moroté. Na France aux Alarayo Moro Chancelvi Matila, na Belgique aux Alarayo Moro. La Londres à Yomo Chancelvi Matila, je reconfirme avec force et puis avec énergie. Et merci beaucoup à Paul Ventour et Mafouila, prêtre responsable. Paul Ventour et Mafouila. Merci beaucoup à Clairbeau Boula. Merci beaucoup à LB par LB. LB les comptes de Paris, merci. LB les comptes de Paris, je reconfirme, merci na 500 €. LB les comptes de Paris. Balobi lo bogo epé saka. Bakatara ngote. LB les comptes de Paris. Aux âmes mystiques, merci na 500 €. Et ça n'inga bien. Et merci beaucoup na Mireille et mon mene. Maïsa Debré da Moutouni moi Moutouni Ria la Hollande. Magenda osoma biloko na Italie pour être femme d'affaires moi si makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup na batutu bolinganga. Lelo awa tokoloba. Eza vraiment mission te. Eza pe télé réalité te. Eza moi biloko. Biloko. Voilà donc bonjour Naba fan Tsubalingara Jemima Ibele. Gros bébé de la presse congolaise, Baxela Kaye charge. Et soit ma casse, ma charge, ça passe. Donc, cette station, d'abord, Nabos Nanga JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Babos de la Kamoko. Et aussi, là, je vois encore Georges Louboma depuis Dallas. L'homme au cœur sensible. Dans mon sensibilité à moto. Mais il y a Georges Louboma, pardon. Et puis la monnaie voilà Hakim un peu par la main électrique, mon frère de Dédé, mon frère de 4, mon frère de longue date. Voilà donc ce que on a qui toque, on a la beauté. Il faut Yvette Mbia dans Londres. Moi c'est mon Elengi au wapi. Pardon. Yvette Mbia dans Londres. Yvette Mbia, Yvette Mbia. Yvette. Moi c'est qui toque. Ya qui toque. Qui toque lilo. Qui toque lilo. Abi leki nanga maman ozaka ki toque abi leki nanga nazala ki toque abi. Ta muto ndima kazala ki toque. Yvette Mbia osala nga bongo poani. Nande ni asalo ni. Yo tinda ka $300 ngalo bene 7 ndi 300.
Oh, yazara bon ya sola bon ebisinga binanga nga se mère mwenga na bona ba charge belé biso ba nga noko na biso mama kutu na biso ta moi singa na bokola neso ba charge nga na za nango bana ba mama leki ko benga ya sa journaliste lobi nini nga bi o charge mbiali comme pelandi ton tali mama c'est na Londres tali nga pelande ba mama sele mama sele abinanga jemima naza na France awa na matanga na belle famille to na ozonga na Londres na osele loko nga monde ba 28 na bosani après 5 jours ko taka téléphone bi au poisson d'avril na fungoli bunga bi non maman pour la niko sala nga boy non ba maman Londres boa kano boa danger na linga blo moi mingi moi fort. Vraiment merci beaucoup Jemima gros bébé de la presse. Et un nini gros bébé de la presse to solo nana. Nini ngo susu. Karine a commenté en 2020. A commenté en 2020 yango bato balobi ke Karine a commenté en 2020 bango nde ba nzambe. Keba. Na bina o Keba Mike Lokamba. Papa poussa na bien soanga bien. Mike Lokamba, je te dis mon frère, arrête. Mike wana Jemima mutayeba ngo Jemima na français anini. La mort préméditer la mort. Incitation à la haine. Mike. Moté mama be pourquoi na ndegono a mwasi Karine Mokonzi. Na lobi pourquoi batutu batuba Karine. Parce que l'étoile. Étoile Karine da bo batum susu ba ka pembene pa yibaka oyaza nango. Bayiba makambu, bayiba succès. Pour tali pe batutu ba lepe na Karine Mokonzi pour le moment babunga. Kasi babunga parce que Karine benga atia ba musika na ye. Baba ne ko finga Karine to Karine comprendre que oh baza ba traître. Atia ba musika bango automatiquement gaz on to ekiti. To ba na Karine de mo gaz on ezala parce que Karine so ko permettre orozwa makambu ya transmettre makambu. Vous comprenez ezara bongo. Parce que le ko la baton tout la balonga permettre na Karine de ba sila balala ba yoka na souté. Donc eza bongo donc Karine en 2020 en 2021 en 2000 ti ba 2000 oh mukolo oh année oh avec Karine au kufa nde mukolo yango ya kokufa. Mais le reste de d'années tout ça. Karine dans la vie bato ba le bibo mo ba nzambe. Pardon tolito ça la prière bien aimé. Na ba mamo baza na poto, na bato ba na Londres. Na bato bozo tala biso na Paris, na bandeko bozo tala biso na Autriche et tozo kende kobuka milimo nyonso oyo ya bandeko bazolo ba ke Karine okoma 2020 cité yo kutubiriki yo o moto place ozali elanda yo place ozali na kombo na Yesu ekota edusule kota kotozalaka to bwakela yango wo nom de Jésus. Tika ete tozo telemela sikoyo na bandeko basi po to to bana munoko ba yo kate tozo keno na prière na bandeko basi oza lolo bibi oza lolo osolo bela Karine mabe place ozali tozo tindela yo libabe ya makamo no solo baka to tindela komona Yesu to tindeli lolo to tindeli to bokeli fe tozo telemela na bandeko nyonso o ba bloquer clip ya Karine. Karine kende liboso te. Biso tozo ba producteur na ba musicien congolais. Biso tozo boa ke la ba on est moto. Tozo bloquer bon. Bokelo. Ve. To ke la bon. Oh kolo. Oh Yesu. To ke na mino bongo. Oh kolo. Ki peka peka. Tozo kende na mulimo ki peka peka. Sore longe ki peka peka koma ka mbinzo. Tozo kende na mulimo ki peka peka koma mbinzo. Tigete mbia koma mbinzo kolo. Akoma to bokele bon. Ve. Oh rabaraba shika. Moto kaka lelo to comme na présence tozo mata tozo senga bino bokeneki na munoko biso kena na molimo kuna na molimo ko bimaka ba molimo spirituel loka ba Karine okufa na 2020 tozo bendele santa benda santa tolongoli inane ba journaliste sur internet sauf ba charge tolongoli tozu ya bango tu tozu ya Dede inane ya Dede tozu 2 ans ya Gloria Olangi tozu 5 ans ya Mame Mili qui peka tozu ba inane na bino nyonso to ba se Karine comme na Yesu wow alléluia oh alléluia gloire à Jésus na tindelo pour prier parce que molimo zoya oh nzambe odanzama bolingo nzama mabato amona ndi ba 20 mais to sa mamba solo bato obalobi wana badoko préméditer liwe ya Karine Mokonzi étoile ya nzambe yango to lobi bango nde liwe zongela bango retour à l'esprit terre na bana membre ya sobozo tala biso
soko lingi makambo ekokisa masele na prière. Offrande na yo. Olobi te basali na Nzambe bazo prier pour na mwana bango. Basaka na Nzambe te. Mais biso tosolo ba mambo solo. Tozo telemela batu nyonso. O nyonso awa mabe Karine na komo na Yesu. Totindikile moto na komo na Yesu. Ouais. Jemima. Ebi na toki pe. Oui maman Nzambe. Ezaloka bosa ba vanti me mamba solo Tozo prier solo. Nzambe basala ne ba jeter Nzambe basala ne ba jeter bien. Je te dis vrai. Naza sérieux. Toza sérieux. Keba. Pour na mutu. Jemima to keka na lo sambo. Oni mutu. Nzambe asala apeso mai na makila. Oza mai na makila na nzoto. Mais o kalikilele mutu. Na senti pena ke. Na sambela ka. Ba vanti présence en colo. O senti yango. Te na ba jeter. Te na ba jeter. To longa pena ba vanti. To tia ba deli na so part. Sambeli ya solo. Ngape na sambeli ya solo. Oh. Na ebisine parce que mutu ba kena mutu akopana okufana 2020. C'est ko dans la molimo moko bezo yebisa yo ya mabe. O se ko sandoki. To finga na ba internet. To sala ka auto ko sa ba délire na biso ba internet. Mais ko ba jamais mutu akufa. Na nous peut to bunda te. Oh. Nango esa bunda. To bunda te. Na lebe le monde internet bende ko langa komela nga nga jemo zap ya de yebisa parce to bunda nga bi oh bébé nana banda na baka yao. Après to sol après pile kaka bom ko to mona nga to sola. To sola biso. Pour vendre ko langa to sola biso to ba congolaise to sola so ya ba biloko ba guerre ba internet ezala ka bon kena bon. Mais yo commence no le kila mutu liwa na 2020. Ko Nzambe. C'est ye Nzambe ne papa bango. Peut-être Yesu. Hey. Oh, et moro. Obosani. Comment payer ma casse negi yanzi Kuntubiriki. Kuntubiriki. Nga mutu munene mukuse mabo mikuse kuntubiriki. Oh, kuntubiriki alors alega ba pigi masuka. Ngapi shwa ba finga na commentaire. Jemima yo, mutu mulele. Mutu munene. Babi na Jemima yo mutu mulele. Moi ça nga bilamba. Na ngakuna loba te mimi ko sanga esengo ndeni. Ba finga na commentaire yo lobi te, mais ba fat ba Hollanda ba to ba finga na commentaire. Ko ngana yo comprendre. Ba to so ba finga ba container, ba commentaire to yebani. Ba ba yebibiso. Na ba compte le kuta, a compte ba finga. Mais nga selanga somo, ba finga na internet. Na mosko ba fan ba landi ba ko mo répondre. Lungwa yendi alekona kitoko, ase bunga mo labi. Nga kuna lobi te metande ba compte la nga zo laksake non. Ba charge ne makambu. Pour moi bo so mo da charge à lunette. Ça dit ma yele za to samba na papier okokate. Zininga sala ba jeter. Et bele to l'internet ba ya te. Bayate. Bayate. Na yebi makam na oloba. Oh. Yebi bayate. Omaninga. Oh. Na sala contrat. Na lobelo te na bona ba problème na sala contrat pour ta place sur la répétition nga. Ngam na koma na mayele na nga. Oh, place bina fila sur place à répétition to ko. Bayate. Oh, yom to lobi contrat mani. C'était. Contrat kak. Ça veut dire j'ai la tête. Ya on a le ba to finga ngizeng na internet ba zoba. Faut ba yebi yote. Ba yebi ngate. O eza ba délire internet to salango parce que eza époque amu. Mais surtout peut-être y appeler makambo eza sérieux. C'est maman to ça ya sérieux te. Te ba mona so ba makambo ba tente. Te bangonde. Oh, OK. Soko monika mutafinga na commentaire alinga Karine te. Tala moni ba internet boy yo ça na TV. Nga j'aime ça na TV. Vous comprenez? Pour ça na TV pour ça na dossier. Aïe aïe. Faut pas ça là ba yo kayo casting. Puis dans il y a TV dans la chapeau ba telo pena chapeau. Pour ba mon chapeau dans la TV. On sali chapeau et puis donc on a conducteur. Et ça direct on ba que non na herbe non senga nzemo na herbe non senga. C'est la conducteur. Publicité côté na herbe faut na ça parce qu'on a 45 minutes non ça on ndeli pour 45 minutes na te koka. Na mutu. Aboni boko. Aboni boy. Oh, donc on a problème na mutu. Donc tu regardes moni mam so bisanga kana kata internet oh tu as mélanger. Ba mo ko to ba ndemo la ba internet te. Nga lo bango. C'est ma kit. 10 chroniqueuses. Non lièvre na maïle makas. Je suis fier. Na maïle. So wa pimi na Karine sege. T'es pas de quand on a permis la Karine de comme ça comme zoba. Na ba ndeko la so ba chroniqueuse mo ko tout na question. J'ai mis mayo comme charge de Karine. Na maïle oyo ça la nango o bongo la comme zoba. Et ça lenga pe po bobi ke na maïle na leki wa. Chroniqueur wana tika ete ozana maladie di mo. Place ozo talanga. Soko mukolo musolo bina jema bon comme baba na komo na Yesu. Na biso ya solo. Oh, et puis ça nga kandeko. Faut le bango. Titika dima yaya.
Bah, comme on qui zing, quand tu as la Karine. Mais moi, j'ai une tête bien faite. Une tête qui n'a pas de fourmis à l'intérieur. Ma tête là n'a pas de fourmis. Ma tête là, ça réfléchit très bien. Et puis je peux commencer à parler le français maintenant là jusqu'à le soir. Je ne serai pas fatigué. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Loi wanganta bombo chin 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 loi wanganta bombo ko mushinga muimpa to lekele puchingani lekela bintu byai meni ukatula kamba yuko imi udani uji mumva to lekela bintu kai uji mumva to lekela amfwe kadi wo na kindeki buntu ami ya yomoko kadi wo ya yo papa kutipia wari nge usase nge udianeke kadi umwina lobini na okumise ye momoni na okumise ye bina ete wo mumuna na ngaki oyeba ngo wo mumuna biso na ofonde ngale bara flingala na bara français na bara mwanda anglais na bara pe ki mongo pona zaka mongo loba no toki no mama na ngai toki ngazaka mongo toki lo mwa ki mongo mo se mongo le kinda melanga ye ngane ngono chomene ndito te wala ki mongo te oh bon ndoko sangela bono ne aleboto ba bobe bono na Mike Lokamba aleboto bobe mongo nie Mike Lokamba ndoko sangela kela to enani ndoko kunda ma nene ona niete to enani to monana kela to enani to enani ndoko kumba lo kutu mongo ole bobe soka za mongo te bako pese makambo na lobi na kimongo bako benga bine ba lobi no loko bobe Mike Luka mwana wana ngaso pe na loba ne lo mo pina na giyaka enge maladi wena tena gikongo enge maladi wena lawgela ngana wala ngolo bani yoza na maladi na mutuna yo lo lalela gi karini tala kaina obese te beni boma na bisio ser na nga mer na nga manike simano miko manika kitabu na selu aba wana vola luketo ondeni ya manike le ngasko lo code lo ya pete manike sko ya lo la ya manike le ndeni sila no baso ke kotot ate kasi mère abina makasi mère abina makasi la Karine wa diable félicitations pour comme ça tu me belé ma boma na bisio to son nom mutulo wa manike wana mère na beaucoup de respect avec Paul Nganga Petro mais celui comme ça avant de dire moi ne Karine kimia te moi ne Karine Jonathan Karine H morod bo yebite OK la sando bi mwana mais to bana mamboyo tant Mike alobi Karine en comme 2020 cité to bisanzame nini pona Mike nzamba lola yemta bi lobby ya moto tito comme à 18h makambo elekana c'est Dieu qui connaît nzamba ayoki na ye Mike Lokamba te nzamba ayoki na maman te et le que comme parce que tant bolobi bongo bo préméditer liwa ya mutu ça veut dire que c'est que besoin na batu moko baza kuna na poto oyo ba luka basa la Karine mabe pour que 2020 akota te ce que tu bolo ba bongo bozo raisonner ni na sima bo par sentiment par plaisir on rekoko ba comme mamle musika papa yo ndeko ba ke na mutu ba kufa na 2020 c'est que yo da bonde ko papa liwa ne malé mais po bomae biso bato peke no boy atali atene ngo comme soki ya base ata soki leki lelo et pas la biso elekate to wana lo beka likam o ya 2020 kaka 2020 to wana bela kaka to landela ko 4 mois to ta soki Karine okufa e kanangi likambe komi ya Karine oh ata fièvre pas memia la liwa biso na bandal kota Mike Lokamba akokima bandal po eloko alobi wana eza lokwa ke non alobi na mutu après alobi ke okokufa na l'état yo na oboma obomi na l'état to tu mutu mbeli to simira mbeli boye mais tere ba charge précaution d'une bozu pour le moment tere ba charge précaution to lobi na Karine aye baba nani o va na bango siko kotambola mingi te koza trop concentré parce que a sous chroniqueuse te aza artiste musicienne s'il faut le dire. Il faut concentrer parce que comme ce qu'on célèbre que la couleur moroboy. Moi rumba
moi coupé décalé, moi reine, ce qui reine, bis qui rig, bis qui ni babeta wana. Un mélange, il y a couleur, il y a musique. Donc comment c'est laisse que la basse ça bongo, ah ça lango pour un plaisir, il y a ba fan nae, ba kofinga wana, ba salaki, ba lobaki c'est comme ba fertilité. Donc il y a pas qu'une comme ba fan non, elle est chroniqueuse, on est ba fan. Ce qu'on comme sous chez artiste et musicienne. Ba fan ba est sous ma casse po, nous t'entendons comme ça pour artiste et musicienne. Et puis il y a Congo. Il y a Congo, donc c'est ça, nous sommes fiers de toi, Karine Mokondi là-bas. J'ai mis ma gros bébé de la presse, moi c'est mon balinaye. Batba retenir ni na passage ni émission na. Ba batba retenir que Toza, ba charge Tozali. Tu as rappelé en fingaté, mais seulement qu'on éclaircir comme on est suivi il y a 2020 liwa. Faut éclaircir que mutape sera bon moito kufeza nzambe. So dans le na vie no que kufa kufa. So dans pas que aux en bon moi. Donc ça dépend. Donc autre ba lobby wana na mato ya nzambe ele kwa ba sengende su Karine Mokondi ba année su ebele lisusu akoma 2020 akoma 2021 akoma 2022 akoma na su ba 2000 combien. Donc sur le cas bongo toko to saka tout to senga na nzambe longévité prospérité mama bien na artiste na biso Karine Mokondi la baronne. Voilà la baronne, on est là tout ça toujours musala. Merci beaucoup na bato tout talibiso à travers le monde. Merci na bato batalibiso na Australie et côté ba mama Guemani ah merwana mystique mais l'autre émission ngesi la ngane to kabwana amoureuse. Ko bébé Chéri chou. Comment on voit Dédé hein? Ti Dédé likna mbinga, i Dédé za mbinga, mo simbinga yuka tai. Yuka basa. Oh, ngaza mkuse. Il y a Blaise Nseka na Allemagne na otala yo hein. Ah, Blaise Nseka. Ah, ba gros bisou na yo. Ngana pesi mbote na ngai na mon boss. JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Mbote langal sous na Georges Louboma na Dallas, là mon cœur sensible et aussi ba lobby ba fan nga tsu linganga. Ogi manzambi na Paris wana l'homme, ça dit mobali. Eh, kitoko wapi. Voilà ba fan nga tsu hein donc Yvette Mbia. Eh, Yvette Mbia ma maman chérie, moi c'est kitoko wapi matama ekotaka ye Yvette Mbia na Londres. Matama ekotaka mère na ngai. Maman chérie, maman Pierrette Loussoua, maman. Ou bois kinga, hein? Qui panga souté, banako qui panga no qui panga souté. Maman Célène à Londres. Maman Célène à Londres, moi la membre solo. Moi la membre solo, ba fa nanga tout. So da besoin beaucoup ta nanga, j'ai un gros bébé boleki. Obenganga. Boleka. Zini dans un besoin gémiment. Alors pesa bino numéro mba moko pour calete parce que c'est la famille. Mais numéro on est dans tel nani somo mba non pesa te bon moi sinon pesa bébé. Attends mon bal pesa na yo. Ah na pesa bébé. Pesa na da ba fante ba. Mamouche. Mamouche. Chancelvi na ni matila. Il a comment on boye nzam. Chancelvi matila mamouche. Colo chez la vita. Hein? Chez la vita, hein? Chez la vita leader. Dedo senga nani? Batanga nini? Na neni? Eh. Banana comment? Banana combo tanga wana. Merci to mina suka meto kabwana bote to kabwana prière. Avant to kabwana prière to tika batu nyonso oyo bazo telemela Karine Mokondi. To tika bana maboko nkolo nzamba confondre bango. Mais avant to bando to si ça na prière na repesa merci beaucoup na chez la Vita. Mon leader boss. Chez la Vita boss. Leader boss ngalo baboye te so na lobby boye. Faut sentir. Confirmer chez la Vita boss leader. Boss na yoka koko. Boss na yoka. Dede legino yo. Boss na yoka ko na yoka esanga bien. Même merci beaucoup Tom Souka, merci beaucoup na Paul Ventour et Mafouila, merci na Blaise Nseka, Maïsa de Breda, Belinda Bumba, toke na prière, toi aussi ça na prière. Toi aussi ça na prière. Na batu nyonso. Olobi, otu na nani? Emily. Toke na prière et tozo senga na nzambe. Oyo nyonso za na posa Karine Mokondi akweya nzamba confondre to bondeli nzamba lola
moto nyonso azotelemela Karine alingi Karine akweya nzambe confondre na kombo na Yesu moto nyonso alingi Karine akende liboso te nzambe tika eto telemela ye parce que ba o ba rapano bazonga pamba te na kombo na Yesu amen